Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. 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 Na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Boss abonné. Na officiel TV. Mode. Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner. S'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo. Bonjour la famille, bandeko nyonso babone nyonso Mama Sylvie Mode nazali kopesa bino mbote ba place o bino bozali bino nyonso bambote okoti o aimer o liker esalaka bien la famille. Naningala do ba mwa de do ba moko la famille bino moko boyebi tozokende période ya ba feti ba bona ne bandeko nyonso o batushaka motema o babambuka motema ki Mama Sylvie pe azala na association na Kinshasa ndeko nyonso o monike okoki kobenga Mama Sylvie ou bien okoki kotia pe ata na kati ya live ndenge nasalaka live oza na 10 € na yo, oza na 5 € na yo, oza na 2 € na yo, eza kaka desungi bandeko na ngai o pe amonike te naza na mwa 30 bakata yango te tiaka na benga Mama Sylvie tokosola ndenge kobenga bandeko na ye na lisolo nini bandeko na nga botala famille congolaise oyo evivaka na kati ya Londres bandeko botala makambo ya minene bandeko nanga mokili eza makambo bandeko mosusu bazoboya kosomba topango na kini nakovanda na kini te nakovanda nanga na awa na poto lokola naza na poto tika kaka tosomba ndako na poto kwetu tini na bandeko tokokimela wapi kwetu tini na bandeko na ngai tokokimela wapi bamboka oyo biso moko tozovanda na bamboka oyo fu toyeba ke bamindele balingaka na bango biso te toye na biso toye oui moi gentil antilukaya biso moko tovandi a tomoni okoya bayambi yo bien mais okomona kaka soki likambo tanto plutôt soki likambo tanto pe botala famille oyo mwasi na bana babrose mpenza donc ozomona ke baluki mbongo mpo basomba ndako famille tala kaka so boza na bichi na bino oyo bozosala makambo nyonso bogere ntango mosusu ndeko nokuna na Kinshasa mona likambo zwi ye ntango mosusu problème ozogere ngo kana mokie oyo ezaki boko mpe kosunga makasi me boyebi te toza na niongo ya leta mama il faut tobunda bana papa mama musala bokende ntongo midi pokwa nzambe na ngai famille oyo basuki baye kolela kaka na communauté congolaise bamika ko ede babenga ba numéro babenga ba ede kuna na mboka bato batelema baye ko benga na bango na ndako bango basomba ndako bango basombi famille oyo eza na Londres batie numéro na bango wana appel bandeko na ngai mawa pe passe botala bandeko ba brosser ba vani na ndako botala video na bango yango yo famille oyo bazonyokola na kati ya London oyo babengani mwasi na mobali po ezalaka penza susu te omonaka mwasi ka moto asomba ndako na ye surtout na biso ba congolais makambo mingi esalama na mindele bona basomba ndako association bakomibale basombi ndako associé allez lobi leta bakokabwana lisusu ekomi lisusu ba procédure titi mona kaka
moi ça bénéficie na ba mindele mais muso pe mona mundele ba teki yango ba kabulu ko mbongo katikati mutala mutazumbo mais pour mona communauté congolaise bande bota na vidéo to continuer li solo na biso bota na no vidéo oyo bota la famille oyo za kolela oyo ba bengani na ndaku tala nde basili do mayele esuki bango bota la vidéo bandeko. I've not given you permission to film me. Well, you're not allowed to come here. You're not allowed to come here. Try, you see. Oui, bien, bien, Au secours! Très urgent, bande konangai. Bana Congo ya Londres. Botelema. Bola mukato sauver bande konabiso. Famille Mobimba ezana danger. Ezana libanda. Should be in hospital, yeah? Can we see the paperwork? Yeah, show the paperwork. Show the money. Show the paperwork. That's all we need to see is the Okay, paperwork. okay, I've got the paperwork here. Oui, balingi ko boto la bango ndako esomba mana mortgage nyongote. Makambo ezo salema vraiment ko yoka ngo soki ba bete bino li solo nde boko yoka na yebike bato belé ba mona ngo lokwa liboma ba mona ngo lokwa na ebité faut zala pour comprendre. Donc na mukuse faut comprendre que non mboko yo comme balinga toujours ko maltraiter biso ba noir. Donc pour ça na bango eza je ne sais pas so balingi nene. Donc ndako bozo mona yande ko na biso bakanga kiango na ba raison moko non fondée et ça te que ndako ya cancel de ba pesa biso to ndako moko futela ka azana nyongo moko boye ako futa te eza même pas ça eza ndako na bango basomba yena mwasi na ye après avoir travaillé dur pe bazo continuer ko travailler dur. Donc quand c'est la botte le bango ango frauduleusement. Donc situation vraiment eza mabe makasi bandeko esengeli to simba la main dans la main. Ezali likambo ya injustice, racisme, escroquerie, kindoki. Alibi, ba vivre route, papandi ba dossier, ya kibio c'est awa. Papandi ango. Donc on sait que ba ki bana ba libi. Ba libi ba dossier. Chers compatriotes, to la kisaka soutien, bolingo na unité na biso kaka soki muto akufite na cimetière. Yangoyo, to prouver bolingo pande kona biso. Cher pasteur, ba délivraka biso kaka na l'église te, ba pasteur. Situation ya délivrance ya solo yango oyo. Loro nyonso avaler ba valise à kitoko, ba sapato ba bilamba nyonso bazui. Avec quoi là pour la porte, c'est comme côté. Là pour la porte parce qu'on va salir, Chers leaders de notre communauté, oyo mama na dossier à kolata force nabino en tant que leader de la communauté yango oyo. Donc tous ces jeunes et belé boza mobiliser pour bozo mona bino moko nous allons essayer belé ya osala na kati ya communauté et surtout problème de ba parents na biso to meka ocha loboko to sunga bango pour biloko zo senga biso ba jeune to sunga pour na makambo ke liboso. Un Congolais à danger. Tout les mabiso nyonso lokola mutu moko, un seul homme. Unité yango tolingi to senga na likambo oyo. Le constat est amené ba piller tout. Ba chaussures nyonso ya kitoko ya mère ba kenango. Ba bilamba bana ba valise nyonso za ipolé de ba bambila. Voici le numéro de notre compatriote en situation difficile. 074 04 10 42 79. 074 04 10 42 69. Please to benga et tout de suite. To bong sa programme ya kosala maman na pression. Pour to silisa likambo o to sauver ndeko na biso. Famille Mobimba Libanda. Oh yes. Lobina 19h sur Shotwan TV. Beaucoup dans la situation oh, dans toute son intégralité. Y'a Boni. Mais Boni a c'est grâce à Boni. Boni a bimé la communauté, il y a 5 millions d'habitants à Congo. Il y a mon gars qui a encouragé à Mbila Yé. Nous sommes au Cameroun. Na ita broda tobuka. Tobuki Mbila c'est pas. Oui, la famille bomoni vidéo ekoti wana bino moko bomoni ndenge nini bandeko bazali ko lela. Botela ndenge bazali ko longola ba tol na ndako wana ezali ko kuya na se. Botela ndenge babwaki bango biloko.
bavalise ya bana balongo na bilamba yoka babotoli bango biloko nyonso oyo eza koboma bato te bandeko poto eza mpasi ya toyoki mpe bamakambo ndele balobi te toyebi te tozoka kaka makambo ya communauté oyo babotoli bandeko ndako bamaltraité bango me toyoki sikoyo maloba mindele te pourquoi mondele abotoli ndako est-ce que ezalaka mais soki likambo ezali mais ezalaka nayebi ndeko moko na Italie ndeko nanga wana mpe aza angolais mwana mobali aza angolais azalaki na Italie ntango azalaki na mbongo wi asombaka mpe ndako papa futi ndenge ezalaka ntango mwa problème omo ya mwa ta mokie mpo ezala mpe bamwa ta moko badiration moko ezalaki te pendant temps oyo soko futi te mwa ta mwa likambo moko eyelaki ye oyebi ke babotola ye ndako na Italie ndeko wana aza angolais aza en Allemagne avanda na Italie azoka mpe bamikanani ya Italie popopo ayene mpe en Allemagne abundi mpe yawa azwana mpe akomani Allemagne papa na biso wana abetelanga lisolo na bike ma Sylvie ngata nazalaki na Italie nasombaka ndako makambo ndele basalanga da ndeko wana akoma bide confiance mindele makambo basale babotola ye ndako alobi bozongisela ngata mbongo ata ndambo ata la moitié lokola nasomba yango na 50,000 bozongisela nga ni fils même 25,000 bino botika bazongisela ye te ndenge bakoyamba ye bongo client donc c'est mieux kutuko odefaka na biso mbongo mpa mindele ke kosombaka bato pango tokende totia kosala erreur makambo ezake na Afrique kutu nakosomba nakokona kotonga te mpo navandaka kuna te mama kasi somba na poto lobi ntango kobalukela ata na niveau ya bana na yo lobi situ yo oza te bandako mobutu lelo ekenda mobutu asombaka bandako ebele nyonso wana ebele bafamille babénéficia nango bandeko nde bazwa bandako mobutu ekenda wapi mobutu basombaka bandako bamikonzi ebele toyoka basoma bandako na poto to bandako yoka bana basomba ngo na seri wana ti lelo bandako wana ezali ubie bateka ngo toyebi te problème nini po tomonaka bato ebele mpenza mona mpe ya bandako mpe ya kofuta ndako ko kale bia problème moko eyeli obo ozwi accident ubie ozwi likambo moko ezake ezopermettre okende su mosala te sikoyo osomba ndako ya niongo siko kosani bana baza na mike ubie charge yo papa osomi ndako eza nango mpe te bana fo bakola mpo bazala convaincu mpo bandima ke papa na biso asombaka ndako na area aza susu te biso bato koremplace mpo tosomba ndako wana botela makambo famille oyo emoni balobi tosali butu moi nzambe na ngai mawa mpenza basali butu moi na bana bazobrose bazofuta ndako ekoba baye kobimisa bango na ndako baye kobimba kombe balobi ke tokotika yango mpe boye te bafene ata kutu bobuki mundele kutu abukaka bandako atongaka mundele lelo akomata immeuble boye bro lobi abuki atongi bango batoli wana bobuki pana bango eloba bango eloko te siko babimiseli bango na kati ya ndako nini toyebi te eske baimpreve bango te kaka mbala moko kaka baye kobimisa bango mpe mundele atindaka lettre mais tomonaka mpe bamindele mosusu bakoya kaka ale mbutukusu bobima bokende totonga na mboka na biso na Kinshasa soko oza na makoki ere yango bazokotekaka bantinisi lupango kuna deja makambi moko bozomona butu moko ezolikaka na bamission $1000 bakote kuna malemi bozomona bakote kuna eza mosika lobi ekokoma mpe kote ka ndenge ya liboso ezalaki malemi kini ezopusana kuna kota nsima kinsele kuna nyonso bazoteka kuna na kati bareseau ezosaza biso baluka baplace kota liboso kuna na kati ezokende kaka komona ngo zamba te komona ngo nde bazokatakata baplace nde basomba na yo bomba kaka tiaka wana soki bakotiango mwa jardin bakotia mwa ndunda lobi omwana oninga mosusu ngai na bandi kotonga bakotonga bamosusu ote bakote érosion bamosusu bakote mire ekweyaka bakote zelo ebundu kaka mama eza kaka ya yo zelo nani ebunduki nango te lokola zelo nani bandi nango obunduka te bandi kokweya te somba na yo bana noko osalaki mboka na biso eza mboka na biso ata bandeko bazokomplika nde belwa oyo ozotina mbongo mpa ndeko mena ere oza na yo deja makambo nyonso ekoka nango na ere ozotina mbongo na kinono ata après 3 mois okotala lupango na yo ata une fois na ne bakolia mbongo ozotongela ndako te
Pour bayebi chaque année à yaka ou bien chaque 3 mois 4 mois même pas dans mbula que nota 2 fois na place auto tena mbongo ebele kende yo lingo futa ticket futa pona elle so somi no ticket no bien avant yo bi ticket ona osoma na mbula bona okenda osoma na kata mbula na ke 2 fois comme ça na osomba ticket wana des fois eko kitana ko internet e kitaka ozo kende ko tela ndako na po kabi de conference ekoma wote ozotinda mbongo bakozo kolia yo bazoko tonga ndako bazoko kosa bafamille baza mabe bakobe koyokela koti okosoba ndako babomi yo bani non totika biloko wana mboka na biso ezaka mboka na biso okozala lese oyo kofi alobaki mboka oyo na santaka lese lokola kinde eza te partout na kina po ani po eza mboka na ye eza mboka na ye tala bandeko mosala mpunda basali bandeko surtout misala poto lamuka 3h mwasi mpe alamuki tango surtout makambo suku tu ya oboko kosala kutu bosala vontane na kata ndako mona ba emotion so ekima kima ba posa no se ekima pona nini bozoluka kaka moyen nini oyo ezake boluka boyeba kosala moyen eloko botonga ndako na bino bosomba ndako na bino pona nini bana un jour mpe bakokola bango mpe bakoyeba kofuta mpe niongo mosusu mpe ezalaka bongo so bino bapara bakoki te na kata Londres ngata mona ka mboka oya bie bato babénéficiaka na mona Belgique ya bela bato bela fuma bazaka na makambo te yango mona ke bazaka na bango bien mona som pulo bilo basali pupupu ake so monda kuna ya ta kuteza na ko ba construction kala azoko bamba kaka somba nenda kwa nazo bamba kaka so bongisa kaka papa allez avani na yekaka na yebite soki na Belgique pe babotolaka bato ndako muta soma ndako ne banda kala ke avandi wana après baboto po musupu to mona pe babana bazali bapara bakufa me bazala bango wana bana bavandaka na bango essentiel kaka bibamba kaka po bandako bango pe ba construction kala ba congolais so basomi ndako batonga kango susu te baza ko bamba kaka me bango moko bakolombo kana soki aza na ndako ne mona pe apoisi bien za na l'état tiango azongisa wana l'état babongisa basala boy do ba makame belé biso to kosoma ndako biso to kotonga te to bana ko modifier kaka wana kaka sombi ezalaka bongo donc eza mawa mingi vraiment la famille eza mawa to soma na biso na mboka to teka na biso bakamba ko lubanga na vandaka awa te na kosomba kaka awa banini ubeto mungamba uzana bambongo na yo ozomona ko te ko bana ndenge ni kosoma te to soma kana mboka même un jour même famille na ba ko bénéficier kaka eza problème te ozana famille na yo ozana bandeko na yo elingi ko lubaka te biso nyonso pe to sala ba to zo pe bambongo ba mususu pe mona mutakufa papa na yo pa kufa tika kandako bozu pe boteki ebiso ba futu pe batike boye pe poto banini eza nani papa mutasomaka po alingaka pourquoi pas yo mama na air na yo mwana po somba pe ndako izake un jour pe bato mususu pe bakope ko bénéficier na tozo tala ka makambo nyonso kaka bizunguzunga poto tala poto ngo siko ndenge sali tala famille o ndenge leli milelu na munoko mboka tala ndenge oza kolela bandeko bakei tala mama o ndenge azo expliquer to ebite seke mama o ye wana mwasi ya kolondako tala kolonda ko mayele sili papa omoni biloko siko esalaka bato ke mona morale beba mémoire ezoyi kwa na susu te okomi kobosana ozoyi basute eloko chaki yango wapi po makambo etonda yo na motu falo kita na re oyo omati na ubano to na metro oke kokita na re mosusu okuta kanaki te okita ozusu retard po anini raisonnement motu donc moye te ntango kotala kaka tala mbongo ebele bongo oh kasi yango bato mona wo crise cardiaque muta piqué crise yango wana omona ka muta kufika ka boyale yango wana bino mo bomoni video nazozongisela bino soso video yango botala lisusu bien bongo toleka voilà la famille video yango nazongisa pour la deuxième fois bino mo bomoni video penza kudila bandeko na ngai eza mawa penza famille penza boye vraiment tande baza ko boka batol tala mbila ndenge telemi na se tala mbila ndenge za ko walu na bango baye na micro da bobi mabokita baye na micro siko bato babimise mbala moko bapesi bango ndako nini bakobandela susu wa bato bazaki na mikanda na bango makambo nyonso evanda yango baloba pe bato mpe bazaka mosusu mpe na mikanda na poto bona na minute moke mpe akomi kaka lokola kaka moto aye lelo poto sika mpo bakosala mpe ke popo baoke mpe boye babotoli mokanda ndako sala boye makambo nyonso donc ozongisa awa na poto ezalaka soki mpe mwa problème moko boyoto etangamaki mpe kwela yo ekweli mpe yo
donc ozalaki na nyonso na minute ya moke ko otikali ya 0 babotolo nyonso mpona nini toyebi te makambo nini elekaki ta mosu mwa likambo moko okende konda mboka bato defaki ozolinga kozongisa te babiloko moko ya leta surtout mpe mboka ngo ya leta kwa nde to baoto defaka mpe ka mbongo babotolaka mpe biloko neti kuna na kata video tozoka biloko mama nyonso bazwi toyebi te bongo siko bino bazosoma ndako est-ce bosoma ndako na mboka kodefaka oya bango bosomaka po peut-être bozongisaka mbongo ezalaka mpe bongo po bo bana kozongisa peut-être basalaki manevre mbongo bazongisaki yango bien te yango wana siko babotoli bango bandako yango to ezalaki nini po toyoki kaka ya bango ya biso na biso po peut-être tokoloba po baza bandeko na biso congolais basambisi mais siko toyoki mpe te bamindele balobi ne babotoli bango mpona nini na raison nini mais ndele pe asoka lingisi moto te makambo bana osala yo eza pasi ndele penza yango kuna bazoloba ke motema kaka ya likundu kaka mpona kozalaka moto mwindo makambo nyonso mona limite bino moko bozoyoka bandeko ndenge bazoloba raciste moto esalami bongo yango baboteli bango ndako na bango basombaki boto moyo bazo okende musala bazo kotika bana bazo brose mwasi na mbali bayokani mwasi kutu malamu basangisi mbongo na bana mbali na ipo na befitira bana na bango donc baza basi mwasi malamu basi musomo na mwasi kama mutakosoma ka yemoko mwasi profiter kana sima mubali mususu kaka mubali kama onda kuna mwasi kutu apesa iloko te acha iloko te avanda kaka mais boza 1 plus 1 égale à 1 pour le meilleur pour le pire ndako so bosomi fo bosoma bino mibale na bana na bino eza ya bino eza ya bato musu te il faut boza ini bosomi ndako na bino boza mwasi na bali pourquoi ko chaka hen biloko moko ya ko chakete peut-être lobi to ko kabola na biso mwasi na ngai akotikana na ndako na bana boye babi de confiance ekota na bafamille babi de confiance eza mawa mingi vraiment la boabodi nosakanga sevi monde nayaka mpona loba lisolo oyo bamakambo ezoleka na mboka Londres nayebi te ville nini peut-être tokoyeba ville nini batie numero na bango wana baza na besoin basoutenir bango mpona mpe na kati ya Londres babengi bandeko na bango oyo bacommunauté congolaise bazala peut-être bakende kosamba lisusu ou bien babundela bango na licence peut-être pétition so mpe ndenge nini kaka bakosala mpo bandeko bakotia bwa poa mpo bazosenga mpenza lisumi batia bango poa ya maloba ya baconseil ya makambo ebelebele bia ya kokende kotelema ka ndenge ezalaka ke bamarche kozalaka te peut-être oyo tokende kosala moto mabe banini yango oyo bapaster mpe kuna bazolaka bapaster ere yango oyo bato baza na baproblème ere yango oyo boteyamda baeglise bato mpe eglise bakoki mpe kokende mpe bandeko mosusu babundela bazala mpe wana elongo mpo baparticipe mpo bato mpe belisa bapondeke te makambo mpe bato ebele bazoyoka bato balinga so kosoma bandako te tika tosala boye tika peut-être mpe solution ekoki mpe kozwama bozomona bandeko ndenge balinda monoko ya mboka ke adengenda bandeko na ngai bato basomi ndako baya na Londres ebela mbula basali kotala mpe bango boye baza na bango mpe nano bakaskade ndako yango deja ekoma ya bango mbongo esila toyebi te bandeko oyo bakoyoka video oyo mpe baoyo bakoyeba histoire oyo baoyo bayebi soki bakobenga biso tokobenga tokosala émission en direct baoyo bakobenga banimero bayebi mpe famille oyo bakoki mpe kobenga mpo tolekisa baémission oyo babandeko nyonso bakoka koyeba yango. Merci beaucoup na tiki bino la famille, en tout cas bonne journée lelo jeudi voilà yango na yeko pesa histoire oyo mais tokoya nango na live. Merci beaucoup, bisous, bye, tokutane, ciao ciao.